c'est-à-dire, elle manque. Donc, maman, toi, tu t'es arrangé pour me chercher une fille qui n'a jamais été désirée par d'autres garçons. Arrête ça, dit ça. Arrête ça. Parce que si, tu l'as bien regardé, tu la regardes bien. Si Francisca avait même un ex qui traînait encore là, je pense qu'il allait déjà vivre. Tu es le dernier des hommes. Maintenant, tu es le dernier des choix de Francisca, toi. Pourquoi je me pose même la question, qu'est-ce que Francisca avait vu de si beau ici chez toi? Est-ce qu'elle ne peut pas parler? Et puis, dans exercice, on a une sur la famille de Bota. Ce qui épisode de Koti, Zoalien wana. Partager un pas 10 personnes, comme elle a 10 personnes, on ne peut pas partager un pas 10 personnes. Okay, c'est de cette façon-là que nous allons faire la promotion et c'est de cette façon-là que nous allons soutenir. Moussala, il y a Madame Bellevue Kandi. Personne, je vous dis. Personne. Prochainement émission oui parce qu'elle est dans la disate. Il y a 100, il y a 100, il y a 200, il y a 100 alors sur oui. $100 à bonne année. Est-ce que les comédiens vont à Kardassia? Il y a tous les comédiens. Ma personne va te dire bonne année, c'est la personne. Tes mamans au livre. Ça fait ça va comédien, puis c'est bon de poser la canne. À Calais, tu peux bien aux oies. Ah, mais oui. À Calais, les bisous aux oies. Ça va nous quand tu as $100 na cantina oui. Sur contradiction où tu vas? Bon, Moutayambi est na plateau. OK. Il y a un épisode, il y a un bateau na bateau vraiment pour communiquer quelque chose. OK. En tout cas, la chaîne se porte bien, vu que Candy Star et Pemaki répondent à des activités, ils ont pas depuis qu'ils répondent à activités. C'est pourquoi je continue à faire appel à l'émission autant pour consommer qui oncle Bado, famille Bota pour consommer beaucoup. Elle a un côté Oyo Aebi ko adapter film na bateau bazotala. Il y a un moment que même na Bellevue TV bateau temps batala ba film ba se retrouvera na 4 ba film en salaka. Donc aux ana idée na yo tant on a vu synopsis na yo abaxi contribution na tu sens que et comme une possibilité mingi ya ko toucher ba sensibilité bateau. Ba moni sous place au télématé. Ale balingi ba mi comme ça le roi ba victime que no botala batindi batu ba ya ko finga mama Olive Prince banana bandio sa ba analyse non na finga mototé risque ngana kozwa pas seulement pour na kobanga mais pour na respect ya mama wana risque ngana kozwa ya ko finga ka mama wana oya sunga ba comédien atanga na kendaka te mais so sala ki on pona bande kunanga c'est déjà une bonne chose. Pona moto moko est-ce que pona si la kaka il faut sacrifier réputation ya batunios olobi na réputation ya maman wana obisonios to respecter au moni siko lelo yo mo boya kata ozolinga na zongela o ataki bi ya match léopard il est sûr wana za silas o ngana zo ya théâtre za rasila. Je pense que ba propos ya Gingombe d'abord au départ ça n'engage que Gingombe et Gingombe, c'est quelqu'un de ne pas y réfléchir. C'est quelqu'un qui a sa tête sur ses épaules. Il prend au moins le temps de réfléchir avant qu'on réponde à ma question. Bella Luka a changé comportement. Bella Luka a changé comportement. Luka a changé. Attends, a changé. T'es l'égalité. Naza Kounate. Bella Luka a kanda no, hein. Na kanda makasi. Kanda no. Toi tu es payé de luxe. La présence à Gabriel langage ya mwana tendresse koloba boye elingi koloba que azana respect moko te ya Gabi. Pardon. Bon ça bon. Totika kini. Hypocrisie sa valeur biso to porter te.
tant que tout le monde sait que bon c'est que ça dit gombe bon to ebiki o ezali hypocrisie parce que bino yé azali azan émission o aloba clair que biso nyonso ba comédie to za ba hypocrite ndenge loba si la bisalo biso to retorka que biso to za ba hypocrite te ezali valeur oyo biso to tient na mapekate batebela théâtre ba vena ba communicateur te c'est ça bazalaki ba pire ba pecho ya ba impoli oyo ba barezi ba lekechu bazaka ba pire petit na bango ayebi so nana problème aya ofingela nga José de Londres mais il y a pesango bato a pesi bato histoire mo kitoko tant body star scénario nini o mona katina e par rapport yo posa scénario c'est bon en fait net si ba film na ye o kotsa na Bellevue TV to discuter scénario na été tenabi par rapport à yo tant body star scénario scénario te za ba film na ye par rapport à yo tant ya na scénario na yo tant body star to discuter mais je pense que je dois être reconnaissant elle a toujours eu quelque chose à ajouter. OK. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, puisque nous sommes émission Oyo. Et comme l'émission, vraiment, émission Oyo, toujours présenté nos humbles serviteurs, la bino prince Luamba, au beau na combo, ya Paul Mukendi, ya presse Aline. Pour Namituna, merci Nabino tous, surtout abonnés, au vous allez fidèles, au vous allez wana pour na kolanda biso, surtout internautes, au beau kuta la vidéo na biso, to senga na bino pendant so kuta na vidéo, vous s'abonner vraiment, ils allez vraiment bien, beau partager, beau liker. Bon consommer ma vidéo et ça vraiment façon il y a qu'on soutenir biso merci na Exode au hasard derrière caméra hasard réalisateur et émission oyo image qui toko boso mona à moi la mobile oyo Exode merci na yo merci na Gema oyo assistante na biso ou assister biso na émission il y a lelo vraiment émission lelo to le bla moi mon bébé to toucher mon point ebelé par rapport il y a actualité par rapport à mon oyo les canaux internet vraiment nazanga mon côté na plateau nazabongo. Na Dieu merci, mon durba autour matin il y a que par rapport il y a ba news, ba actualité ou les cara na internet. Vraiment merci na bébé Chico mannequin il y a monde il y a loin il y a Château Rouge merci na Adrien motomètre beba zibeba peu merci na maman Louise Junior Nzambia ba maman Allemagne merci na base ya famille Bota la maman Chira moi si maman Claudine Bokatola maman José Lusalisu, Nanou Chibongi, maman Véronica, vraiment base à Londres, vraiment merci. Na Onion Sobozo Salaka, Pona Biso, vraiment merci. Na maman Sakina, la grande dame, maman Sakina, merci. Na Paris, place aux Ali base à famille Botanakati à Paris. Dès la baki, na zaba imo côté na zana, Dieu merci. Mon Dieu ba auto zo mata ya kosolana e. Dieu merci mon Dieu ba. Bonjour. Bonjour, Pastor. Oui, Kobanda Bouete. La caille Badou, quand ça se fait missionnalité. Kobanda Bouete. Kobanda Bouete. Oui, il y a mission ça liboso dans l'année 2024, non? Il y a un mot, tout ça sérieux. Tout ça sérieux. Ok, naturellement. Bonjour. Bonjour à toi. On dit recadrage kaka. Bah recadrage, ouais, il y a évité un ballon de recadrage, mais ces derniers temps, on a plus nabino na plateau, mais
ça ne m'empêche pas de recadrer. Mais avant tout, nous avons bonjour na yo principalement. Ok, merci. Et puis qu'on ça bonjour na bandeko nyonso oyo bazi occasion ya kolanda biso, ba abonné à famille Libota, ba abonné à Jemima Ibele, ba abonné à tonton Mono, ba abonné ba ndeko nyonso ya famille Libota. Toute la communauté au Baza famille Libotate au Baza juste communauté balingaka balanda ba analyse ezali réfléchir mbote na bino. OK. Et d'autres sont qui recadrage au bagé au sanini au recadrer. Non, recadrage ezali. Point été. Ba propose aller belé. OK, auto toucher. Cop na ngai ngona. Cop na yo. Ouais. Vraiment merci. Cordo ya Candy Star vraiment tout le monde qui filme Oncle Bado après film mususu yo kota ndiko na Vini beaucoup en tout cas la chaîne se porte bien vu que Candy Star et Pemaki OK et répondent à l'activité ils ont dirait ils ont pas nango ya liboso depuis que répondent à l'activité c'est pourquoi je continue à faire appel à l'émission na nyonso autant pour consommer qui Oncle Bado famille Bota pour consommer beaucoup c'est ça. Il y a tonton Vini parce que c'est un très bon film mon comportement ya papa oyo a ebi ko respecter moi si na été a ebi même pas ko protéger foyer na ye rôle wana muta jouer ngezali papa donc c'est un très bon film il y a beaucoup à savourer na OK c'est bien vraiment Nayambio za moko ya famille Bota vous avez Cordo ya Candy Star vraiment film Belle Vie TV film au choix parental aux nini. Choix parental, déjà, coup de chapeau à Madame Bellevue Kandi. Nasenga qui na communauté vraiment va consommer film et on a pour un élément très important, c'est quoi Madame Bellevue Kandi, aujourd'hui, à la Kisibino, qui est Bissop et Batouya Théâtre, Tozali n'a mot à dire par rapport à ce qui se passe dans le pays. Parce que sur Tali même bail politique, Tali bail société civile, bazo décrier tribalisme. Nakatia film et on a Maman Ani alingi d'Acosta Abala, moi si au Yaponais. À ceux qui ont été alingi, moi si à la kaka ya ikolo na bango. Donc Bellevue alinga talisa. Le choix d'une femme dépend de l'objectif qui s'est fixé. Ce que zali pour na libala faut que moi si bien kolinga mais il faut préparer pour na libala. Je crois na tableau mode d'accord ça me quelque ça la différence entre moi si il y a bolingo moi si il y a kobala. Donc il y a cette différence dans les films. En tout cas, vraiment, Madame Bellevue, quand il reste attentive dans la première société, elle a compris que le tribalisme et Bandik Pekojoa, moi, place Nambo Ganabiso, je crois que l'institution étatique Nabiso Nyon Sobazo Bounana pour que battre la gangrène et Madame Bellevue Pia Pessi Parnae, que le tribalisme, les alika gâté dans le discours politique, les alika gâté dans le choix des politiciens. Mais Biso Penaka, la société Nabiso, côté à. Il y a choix, il y a moi aussi, tribalisme un peu zalaka. Aponi quoi il y a un monde développé. C'est pourquoi je demande, ça concerne toute la communauté. Pas seulement famille de Bota, ça concerne toute la communauté. Parce que Prince Lomba, Bisso, Namboka, Otozali n'a plus de 400 ethnies. Mais quand même, bien que le tribalisme mais harmonie, mon koto vivra et zalaka déjà. Mais si aux Ubamboka, le quoi, Rwanda, Bazara na détruit. Batuti na Baoutou, Bayokanati. Aux Uba Belge, Bazara na Wallon, na Flamand, Bayokanati. Aux Uba Irakien, Baka na Hit, na Chiite, mais Bayokanati. Or, Bissotozan a plus de 400 tribus, Oyoto vivra en harmonie. Tozan a langue ezali commune, le quoi Lingala, le quoi la Kikongo, le quoi Chiluba na Swahili. Donc, harmonie, on a tous a besoin, il y a pour garder un mot. Voilà. Ok, très bien. Na tout qui ndiga mon cœur. Au comment filmer na Candy Star, vous appelez Cordo à Candy Star. Et arrive à un moment où on peut bouger un scénario na Maman Bellevue. Question là ils par rapport à nini? Par rapport à filmer au Maman Bellevue, à d'autres na Bellevue TV. Pour ado taba film mon bateau bateau s'attendre dans côté mais il y a PC en bateau a PC bateau histoire mo kitoko tant body star scénario ni nous mon arcade naé par rapport yo pour ça scénario c'est bon en fait net si ba film naé au côté ça Bellevue TV tout discuter à scénario naé tu n'as par rapport à yo tant body star scénario scénario tes ba film naé par rapport à yo tant il y a un scénario na yo tant body star
tu discutes avec, mais je pense que je dois être reconnaissant. Elle a toujours eu quelque chose à ajouter. Ok. Elle a toujours, je dis bien toujours. À part na oncle Bado, des temps où Ayo qui filme, et puis singaï, na moni le rôle là, c'est ça la film nous bien. Ok, très bien. Est-ce que ça la film nous bien? Casting né, tout ça là qui en fait a aidé à casting. Ok. A aidé à casting. Et pour les autres films, elle a toujours participé. Elle a participé beaucoup. Na évité son à répondre à la question à votre comité. De répondre, mais de développement par rapport à moi savoir faire c'est où Yomuna Katsnae vraiment. Non, c'est une femme qui s'y connaît parce que Prince Luamba, au début que Namboko Batoyebi qui m'ont dit comment va filmer, baby comment va filmer, oyo les Arabiens raté mais tant au Koutani na mutu oyo comprendre que awa j'ai encore des choses à apprendre au Santirango. Au Santirango quand je l'ai approché, ben elle aimait Bello à contribuer à la film. Maintenant j'ai compris que en fait elle a un côté oyo ayebi ko adapter film na bateau bazotala ya ya omoni que même na Belle Vie TV bateau tant batala ba film ba se retrouvera na kati ba film en salaka donc aux ana idée na yo tant azui synopsis na yo abaxi contribution na yo tu sens que et comme une possibilité mingi ya ko toucher ba sensibilité à bateau voilà. C'est bien, merci. Toujours continuer émission la Bissona en clair, me dire vraiment beaucoup na candidat beaucoup consommer film beaucoup ou ils abongo ya écrit par Vini tout ça beaucoup pena Belle Vie TV beaucoup consommer film la no choix parental toujours c'est ramna candidat na Belle Vie TV et comme apenda bo éviter smoko pour eza loko moko eza baza yana leki Belle Vie TV za ya candidat eza leki nyonso eza na kati ya Belare production façon ya soutenir maman Belle Vie ngwana. Vous consommez des films, vous s'abonnez, vous likez, vous partagez. Tout le monde a déjà 250K déjà abonnés, 250 000 abonnés déjà dans Belle Vie TV. Et ça, il y a malam. L'espace il y a 24 heures aussi dans la Binouaka. 100 ans, l'espace à 24 heures, on filme Bimi. Candidat même, et ça vraiment bon. Tu es dans mon avis sur Kaka. Recadrage Kaka. Ok. Gingombe, Alekina. Saratola, émission Saratola. Batonier par rapport à Bandeko Bassi au Lelo Baye, dans ma production, ma scénario, tout ça, scénariste. Mais répondre à l'objet que non, à mon abangoka baba productrice, baba scénariste, où il y a Yebi qui a comme scénariste sur Belle Vie TV. Réponse soit là. Ils ont touché le sous Bandeko Moussou. Bon, je pense que à propos de Gingombe. D'abord au départ, ça n'engage que Gingombe. Et Gingombe, c'est quelqu'un de ne pas y réfléchir. C'est quelqu'un qui a sa tête sur ses épaules. Il prend au moins le temps de réfléchir avant qu'on réponde à ma question. Bandeko Moussousungelo, on a Baksaka Mukeza, Bandeko, et Belé peut pas filmer. Bazali Belé, mais la compétition, nous sommes champions à la Kaka. Donc c'est logique. Bande quoi basi ba koma ba film bazali belé. Mais na compétition nous sommes champions à la Kaka. Donc c'est normal. Les bande ko mususu azali kaka actrice. Soko tia ko incarner rôle na très bien. Très bien, il y a très bien. Les bande ko mususu azali na ba potentiel ya kozala scénariste. Mususu azali na ba moyen a chaka aza producteur. Assez limité, on a pas ça la film mais ataba komi kombo na ye mais eza moto mususu mutakomaki. Donc voilà. OK, merci Tolanda. Et donc on est boti polémique. C'est moi qui a bien été pour Gingo mais va sortir mais les ni toucher à toi. Est-ce qu'on ba ndeko ba détracteur ba lobini. C'est pas la bango ils ont toucher maman la bango. En général, il y a un tirage en général avec à mon bango ba productrice. Maman bango na. Tout éviter. Vous évitez. Donc il est tendingo kinda pardon. Comprenez que pas na bango amoni qui a touché au autorité morale la bango. Batu ya sila. Nalo mabe. Bolimbisa dazoka kia. Te, otangi comme prometté. Batu nani ba sepeli. Ke bango no tangi. Mais si là c'est une grande dame, c'est une productrice.
aza ba film o komaka aza ba ndeko mususu pe ça doit information auto za non ana ba ndeko mususu pe ba koma ba film ba komela ba film o abimisa mais ce que papa ngindera ke ba scénariste c'était ba productrice yango na lobby à lobby moi je peux pas venir en fait au moins ndenge yeso alobaki na ko longola mobe côté na kaka ko bakisa bande kwa basi ebele pe bakomaka mais na kati ya compétition nyonso champion azalaka champion wana nde bato nyonso bazomona ezali madame Belleville mais na compétition bande ko mosusu pe bakomaka bazali mais na compétition nyonso champion azalaka simplement on ne peut pas ignorer le travail des autres. On doit reconnaître mon salon, peut-être le roi Bakisa qui a qui nuance et ça peut problème à tradition orale. Tant on monte à Zoloba, bateau peut interpréter, bateau peut ça peut former là-bas. La compétition sur champions à l'arabe, bateau sur baby champions sur les années. C'est clair. C'est bien, merci. Token na mambo ils ont pesa sous moi passe sur internet ça ba monsieur Belé Salimaki na taga miso salaki na tadingala pa na pasarato là na tali mo émission et belé par rapport ya bandeko ba suspect côté ya babaku ba sale ba sortie médiatique na bango pona mama ni mama mais to landa non oyo na ngana yo bongo tout ça là par rapport à commentaire Attends, la Kanda Bella. Oyebi, Prince Lomba, Prince. Oyebi. Nalobe na début année oyo. Question mo batune nga na plateau. Constant ni sali na comportement na bino ba comédien. Le roi naza moto na ya raté na plateau vraiment pour attaquer corporation na biso. Na koka rolo ba défaut et belleté. Mais j'avais dit une chose ba comédien, tu éviter l'acheter. Comprendre? Lelo batu ba okamwa bazolo ba Belvia comment oleba lo ba Belvia comment na service ya communication na ye. Bazolo ba Belvia comment na bato ba ko fingere bato parce que concept communicateur ezana no sika na moto ya bata théâtre. Parce que na kala batebela théâtre bazana ba communicateur te. C'est ça. Bazalaki ba pire ba pecho ya ba impolio yo ba barezi ba lekechu bazaka ba pire petit na bango. Ayebi ke so nana problème aya ofingela nga José de Londres. So nana problème aya ofingela nga Hans. So nana problème aya ofingela nga Duché. So nana problème aya ofingela nga Papa Henri. Tu vois? Si kolo kwana yango tozo bunda esila parce que yango mtememi lelo ba chroniqueur ba koma ko zapper respect à bato théâtre. Pourquoi? Parce que bana ba makambo ba partager. Langage ya mwana o tendresse koloba boye. Elingi koloba que azana respect moko te ya gabi. Pardon. Bon ça autant. Bon ça autant pardon. Ah ouais. T'es côté tengane ya Simbia. Ah. T'es bon ça côté pardon. Ya mwana wana pardon. Ça va. Ça pardon. Ça va. Omoni bana wana bazana respect à ba comédien te parce que na longoli mwana na tibana. C'est peli. T'es prompté. Ah OK. Bana wana Na sala. En fait, bazana respect à ba comédien te parce que ba ebi ki bazana ba secret oyo ba kabola. Ba kabola. Metiboé.
Donc, parmi Bato Oyo, Bato Ngara Belvier, pas chroniqueur, les locaux moi Gabi Bimi. Moi, difficulté à Rondima ezali parce que bana oyo batendresse bango bazwara ba combo ya batu ba kotia ngona bêtise pour na makamuna ya lokuta. Abia Gabi témoin. Place moi difficulté ezali ya ngona kondima tanga zo loba makambo ache combo. Tant muso ezara pour que apesa maloba ne valeur ndache combo ya Gabi. Mais kota la pe comportement ya Gabi ezape possible. Kota ka comportement ya Gabi ninga zakana bana ngo ezape possible. Mais confiance est à mon pied dans maloba ya bano batane parce que bango baya kapé bayo ko selo likaba. OK. So qui ezali bongo, so qui ezali bongo. Et là c'est que ya Gabi azwa mayele. Prochainement, à ça la très attention qu'on se confie na bana parce que bango ba na besoin ya buzz. Au moins ngata un combat ya Gabi boy. Ayebi ke besoyer. Et ce qui sera balobani na français écœurant, yangwana eza que ya Gabi pe aoya aomona nango normal. Or, Misoro ezali éveillé et qu'on comprendre que makambo to banolo ba ana plateau et l'autre chose ça là que bana wana pour baza ba chroniqueur je sais même pas et l'autre chose ça là bana wana ba yaka ko zapper respect à bato théâtre c'est parce que certains bato théâtre bazana ba makambo ba partagera na bango yango ba banga batute parce que toi tu penses que na carrière ya Gabi. Carrière mon néno a sali Gabi a bandi théâtre quand elle était encore jeune. Elle a donné sa jeunesse dans Moussala Oyo. Peut-être na kalabanda sango dara pour na l'arté, ezaka pour na passion. Ceux qui vraiment bandé ko se respecter. Est-ce qu'on peut subir makamabo? Engeza peut-être ba attaque mon injuste. Oyo biso lelo batu oyo toyaka pour balayer buzo bawana tonga to ba te beaucoup de sa sœur na buzo ba te mais vu que yemoko auto ça l'émission a déclaré que ngana yaka ko tumbola ngai eloko batunye eloko c'était quoi encore nini sala ke batu baloba batu nyonso ya théâtre ba atakaka yo abi po comportement na ngeza mabe eza ndenge nga moyena changer ngo eza tena sani donc bana oyo ya Gabi a pesa ki bango accès ce qui m'a ramené le beza solo ya Gabi a pesa bango accès ba partager ba secret yango mon communal mais pourquoi est-ce que ebi que ya Gabi ton bat baloba ke bolanda makambo baloba teza lokuta auto le gana TV alobi ya kanga akangela mutu problème na motema te mais est-ce que ebi que mukobiso to kendara matanga ya Gabi est-ce que ebi point ya Gabi aboya koya aboya koya ouais obi point aboya koya même koyamba biso nde to ya matangani parce que yam sazalaki abi ya couper sa yam smbotete parce que yam saloba mabe sur lui pour na nini ya yam faut tenir en de rigueur ya bana oyo a tenir en rigueur te donc on peut dire que basa la buzo ba place moko le roi basa la buzo ba place moko ben c'est normal ça peut continuer mais so yam ça y est à recadrer ba propos moko a oya comme on a binoté parce que yam c'est pas yazaki na matanga donc voilà mais ce que ngai loko tout tinga mutema vraiment par rapport à ma propos ya ndeko sœur na biso yo belle vie yo bella yo na dans na kanda na yo na ina yo ko matina ba point wana ala accepter musapi en fait ngolo place neza poto. OK très bien madame Bellevue c'est une grande dame qui mérite beaucoup de respect ninga moko na bandeko na inyo so bazo sala musala ki toko na théâtre vous comprenez elle mérite beaucoup de respect sikoyo babilo o sala o ana posa bakanga ye po epesa sous buzz ebimake madame Bellevue akangisa ki souci na ya ngwana mais siko malheureusement biso tozana côté ya bato bazo travailler mais zaka na mokolo pe ka tombe beaucoup na malchance mais tant wana ya ko se distraire pour que tout ça là ba film était tout ça promotion ba film était il faut ko bana ko lukisa ndenge nini ko kangisa moto ngana oyebise kaka azala prudente parce que biso toza genre bateau to exposable audio à batuté
appel au tosoli non na confidence ata na gangela kio na oyate koloba yango na télévision mais yebisa za la prudente bande ko ba otala ebino ba boyebisa ndeko na bino na mwasi za prudente aza prudente na banda ko la kaleke tuka bo nazo avertir tika ko finga bato lelo afinga lisusu esilati a continuera au finga bato théâtre comment la musique même si ils ont la musique ils ont moins de problèmes. Mais pourquoi les lois comme ya mama ni mama mais mokota que mama ni mama après ça qui biloko et pas bande comme mususu bande mususu après cité celui moi ezali théorie Holanda nino nayo citoyen, je crois que peut-être au balancer vidéo hein katana yo ce qui au balancer vidéo ils a avant oyo il y a oyo basalena ya gola OK hein OK c'est ngo ba balancer ensuite OK c'est bon va balancer Totika to batwayo kangwa ou comment batwayo kangwa te batwayo kanon ah to balancer la biso problème te c'est bon na invité na maman na la qui ça to prochainement émission alma oui parce que les gâteaux la qui ça te il y a ça alors so quand so katina oui $100 à bonne année tokos est-ce que les comédiens bana kanda si il y a tous les comédiens ba pesa ba tubilo bonne année te si la pesa que maman Olive ça pesa ba comédien pesa ba te posi la kale akale te po biso zwaki mais oui akale ne biso zwaki ça kaloso quand ça so $100 na katina oui sur contradiction où tu vas bon muto yambi na plateau OK Ezani ya on a biso eza bato ba ya ko loba na bato ba ya ka vraiment pour communiquer quelque chose OK babandi na balokuta ebele OK oui très bien que awa ba uta ola kisabiso ke nana ketchup azali abakuk nana ketchup alingara silate et alingara belvite nana ketchup alingara pechanga te or pechanga asali combien d'années pembeni ya fali pupa o soki mwasi na légitime alinga qui était est-ce que na pembeni visa pe bima combien d'années depuis fali abandi anga tourner be clip te alinga tourner anga boka epete alinga boka epete donc pona bango ndenge pechanga a postaki nana ketchup il fallait nana ketchup à commenter ta la place bozo bana mongo bimi fali ayemba nana ketchup combien de fois est-ce que nana ketchup déjà ça la vidéo mo boy pas loba merci mobile nanga ndo yembenga il a dit que hasard reconnaissant pas fali moni bozo ba donc balingi ba s'accrocher na nyonso pour que bima ya bango tango ba yé pour que ba salir image à maman Olive que maman Olive alinga su bato mususu te à part ka bato sila azana droit alinga sila azana moto azana ba sentiment on ne peut pas lui refuser ce droit là maman na biso asunga bato nyonso théâtre mais ce que ça ka sepela ndena ndeko moko mingi c'est son choix c'est son choix, on ne peut pas en vouloir pour ça, on ne peut pas se mettre sur un plateau pour critiquer cette maman parce que y a assez pelagana na mututel, ça c'est injuste et puis c'est il faut vraiment tous à la les sous na maëlité pour que tu as tirer sur mer on a parce que ça li show ya moto moko. Mais quand on a un plateau kolobaki maman Olive a pesa basuba comédien te apesi kaka ba chroniqueur ya sila, c'est une façon ya ko diminuer maman wana. C'est pourquoi tout tché bango devant ba fête accomplie. Yango moni ba eko zong sa bango na ba plateau, bo kende ko retirer makambo bolobaki que maman Olive atikali ko pesa moto et le roti. Batingi voir même na ya Gabi pour ka rectifier. Na moni ya Gabi même ya Gabi rectifier que maman Olive a pesa monsieur le roti. Pourquoi? Parce que soto tigari ka le kabongo. Est-ce que moni image linge bima? Est-ce que moni image linge bima? Yango moni ngai na sala ke mission na interpeller ba service à communication mère. Alerte balingi ba salir image à maman. OK. Na mêlé ba comédien. Si ko vu que ba moni sous place au télématé, ale balingi ba mi comme ça le roi ba victime. Que no botala batindi batu ba ya ko finga maman Olive Prince. Banana bandio sa ba analyse non na finga mototé. Risque ngana kozwa.
pas seulement pour na mais pour na respect ya maman wana risque on ngana kozwa ya koya kofinga ka maman wana oya sunga ba comédien atanga na kendaka te mais so basala ki on pona bande kunanga c'est déjà une bonne chose. Ngana ebi massa moko azali acteur epambali osombo azwa mbongo ya garantie ndako fila bongani azwa mbongo ya garantie ndako kada ba cadeau maman oliva pesa na fin de l'année azwa mbongo ya garantie ndako loko ezangate ezaye il faut na sepelate na sepeli poza ka ndeko ya corporation na biso nde azui parce que maman bongo nous on va se mettre sur un plateau baluka no na kati ya émission na biso nyonso bisiko musa to ndosala les a pour interpeller ba service à maman même si makamba bongo esalamaki ya solo éviter que bana wana ba ya obetela ngotolo po ba koyeba ndenga olobela ya ngote soigner cette image parce que ce n'est pas important maman oye moko sunga ki ba comédien lobby a frustré bango pona moto moko est-ce que pona si la kaka il faut sacrifier réputation ya batu nyonso au lobby na réputation ya maman wana obiso nyonso to respecter au moni siko lelo yo mo boya kata ozolinga na zongela oh ataki bi ya match léopard dinette su wana za silas oyo ngana zo ya théâtre za sila dinette su sûr zo ka poudre te na cha poudre te chamuke te chamuke ngaza besoin poudre te muke ka zo la loboko te zo la poudre na loboko pesa na michela pesa na michela c'est bon te pesa yo pesa nga yo pesa nga poudre langa yo pesa nga poudre langa te yo pesa nga poudre langa pesa poudre langa tenga poudre langa chamuke tingana ochate ngana za bezo poudre nkeka ngana yaka na plateau pour nous tingana cheka ngaza déjà ça ali na yaka na plateau pour to chaka wala za rappela banze peut-être bo benda bote au le business silas ywana yo osangisa makami balé ngana obiboye ce n'est pas juste pour une personne non c'est un sujet sérieux ce n'est pas juste pour une personne qu'on va venir ici pour sacrifier tout le monde vous comprenez. Ce n'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Au moins, ce qui est est-ce que vous que bateau famille libota, bateau famille libota, et belé, bazouaki, biloko à fin de l'année. Ok. Mon moni n'a une émission pour nous ganga. Malobé longtemps. Parce que c'est des artistes épais. C'est des choses normales. Est-ce que moni batien na ni micro pas le baquet merci na biloko pesi biso. Asat ba obligé pe mututa avec ayo le belango. Mais pourquoi ceux qui belvia kanisi na mokyo azwa kasali geste wana il faut bandeko baza mal intentionné ba luka ko comparer na maman livre. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que Azali ex-première dame na biso azo mériter respect belé. C'est pas bien. Yango moi bandi kona tango babandi lokuta. Tango to yé to démonter lokuta na bango. Bazongi yo mo yo ka contradiction. Que biso to tikala ozelo côté donc moto zolo babongo ezaka on na plateau na yé. Nde baloba ke to zubilo. Est-ce que mon ani a changé la langage. Est-ce que lokuta ba ya na plateau? Changer langage. Donc bozoya osala makam tant boya okosa faut la peine à moi mayele. Tu vois tant ozokosa ozocha pour na okosa bateau il faut utiliser mayele koleka bateau ozokosa. Sinon opter no ka pour la vérité. Et zalo simple. Kolanda yo ngolo bakende ko na biso sana biso moi si c'est ça ba communicateur ya bien té ko ba contradiction na ezave façon ya koluka ya okitisa artiste par rapport à ba propos bango ba lo ba ki ba ko minute oyo na éviter na ko lier na ba communicateur wana na éviter ko lier mais nene ça bande ko wana basi ba ba ko respecter batu eza na ba niveau mususu to ko makape na lo ingete comprendre to ko mape na lo ingete au moins on enlève ça bango bo respecter ba comédien bo comme un niveau mo bo mona ke bo sisi mafinga nyonso bo comme luka terrain musu yo sa bozoba yango moni bango baki luka sous terrain mususu o ezaki ya mama na biso Olive Lembe pona balika basala bozoba tant to interpeller bango o moni bango moka bazongi babandi yo rectifier le roi baby ki ya bana wana eza poité batindi ya Gabi rectifier. Ok, c'est bien, merci. Tozo Kende Molo pour construire sa émission na biso. Étant on regarde Gabi dans une émission, il y a Gabi par rapport au pending à l'obaki. Na raconte basala qui na matanga ya Belleville, on a fait la maman Kolutu, il y a Gabi.
na Gingombe. Maman Toile a aussi Gabriel. Est-ce que mon tour peut se biso monier à répondre oui, c'est Gingombe. Après le billet dans la NT à Kangela Batukanda na motema te. Est-ce qu'on raconte le monnaie nini? En fait, Nalingi Prince Lomba, en tout cas, vraiment j'ai beaucoup du respect pour toi. Yangon on lingato commenter film na biso mais na répondre quand même la question là. Au moni mamba bongo eza bato fo ba ko se tenir. Yo moko binga kangela bato problème na motema te. Mais yo moko oye na TV pona koloba biso nyonso toza ba hypocrite ndenge si la bisalo alobaki. Est-ce que vous comprenez les nuances? Bien sûr. Bon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des hypocrite. Donc, tu sais que ça a une hypocrisie. Or, hypocrisie a une valeur où il y a des bandits qui sont hypocrites. Il y a un plateau pour affirmer. Votre jeunesse après biso, Barolanda yango. Totika kini. Hypocrisie a valeur biso to porter. Tant que mon c'est que bon c'est que ça dit gombe bon to ebike o ezali hypocrisie parce que bino yé azali azana émission o aloba clair que biso nyonso ba comédie to za ba hypocrite ndenge loba si la bisalo biso to rétorka que biso to za ba hypocrite te ezali valeur o yo biso to tchena mapekate donc pour ngai ezali hypocrisie. Ok, vraiment merci. Et c'est là qui hypocrisie et le but bon tonton on dit pas. Et le but ngate bango mo ba déclarer que baza ba hypocrite. Ok, c'est on a dit qu'on va propos na bango kaka. Baza hypocrite. Ko sexana sexa ngingo meza hypocrisie. On a ya Gabi. Eza hypocrisie. C'est bien, merci toi on a souga émission na biso ba doit retenir ni na passage na yo. Ba tu ba retenir que tozali na ba film. Ok. Tozali na ba film na Bellevue TV, tozali na ba film na Candy Star. Ba consommer choix parental, ba consommer suprématie. Et puis na sengaki exercice mo na bandeko nyonso ya famille bota. Soki épisode ekoti zwa lien wana. Partager yango pas 10 personnes, comme il a 10 personnes, on a bango peut pas partager yango pas 10 personnes. Okay, c'est de cette façon-là que nous allons faire la promotion et c'est de cette façon-là que nous allons soutenir mon sala ya madame Bellevue Kandi. Partir vraiment on senga na émission na binobo cha on attend fort et au permettre que bandeko nyonso balingaka filmer o balingaka consommer mateya ba capter yango puis ba partager yango. Vraiment tous on besoin ba filmer na biso ezala partager beaucoup ezali na place donc j'insiste. Le film est écrit par Tonton Vini. Tout ça la promotion tout ça la même exercice, tout partager pour que bandeko balanda bazala édifier. Ok, merci de trois personnes ba là haut, on a souga émission. Ah mikolo na boka te so talbe émission na kanda. Soleil m'a bien en 2023 en affaire. Non, on a déjà naza na liste bato te ba boka pour que ba pesa bango quelque chose. Ezaka so komba mutoye na mutu. Na sali dédicace to mutu so benga sanga dédicace. Je n'ai jamais fait dédicace moko après na ebsa mutu tindelanga nini c'est pas mon truc. Au kabela tout bonnement mais na zela pété ba kabelanga parce que je suis un travailleur et c'est cette valeur là que je vais transmettre à mes enfants et aux générations qui viennent qu'il faut travailler. Koluka makambo ya ofele te so ba kabeli okoboya te poza moto so ba kabeli ozui mais koya ko sala musala te parce que il faut mendier na nzela mabanga ce n'est pas bon. C'est bien, merci Tokomi na suka ya émission na biso, merci na ba internautes partout dans le monde, surtout ba abonné, il y a chaîne Famille Bota officielle, Tomu officiel, Jemima Ibele officiel, Oyo Bozuli Baku ya kolanda ma biso, internautes partout dans le monde. Bo liker, bo partager, bo commenter, bo consommer ba vidéo et sa façon il y a qu'à soutenir vraiment biso. Merci na Exode Oazalaki réalisateur et émission Oyo Oazadoré caméra. Merci na Minotou, tout le monde est vraiment dans l'émission. Et qu'il y a vraiment bye.
awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibel.